Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Excellentes conditions télévisuelles, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Les Amis TV. Composez www.lesamitv.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Aujourd'hui, je suis encore avec Matika Son. On va essayer un peu de débattre sur le comportement. Il y a Babiso, ma chroniqueuse, ma chroniqueur, sur ma fille, propos négatifs. On va essayer un peu d'envoyer qu'est-ce qui fait que propos je suis avec Mati, mais avant de le saluer, j'aimerais déjà dire un grand remerciement à celui qui est derrière la caméra, Dimitri Bongen à la réalisation, et pourquoi pas à toi Papi Monkoto, et là je vois directement DNP, celui que j'appelle plus des 44. Bonjour Mati. Bonjour à toi Graciela. Bête moi selfie. Et il y a un peu de problème pétain. Ah oui, comprenez, hein? Bon, disons, Monica, bonjour, Yesu, côté un plateau de canon, bonjour, un P4 DJ. Moi, la toujours le premier. Je suis là, en pleine forme, malgré ma fatigue, à bâton, à salle Moussala, tout, à transpirer, à succolie, donc je suis là. On essaie un peu, si j'ai le retour de mes campos, ça la moi analyse sur le comportement, il y a des chroniqueurs, il y a des chroniqueuses. Donc j'ai mes chroniqueurs parce qu'ils ont ensemble la vision sur la carte. Pourquoi tu auras toujours considéré le quoi, tu auras toujours un rapport moi ma B, c'est-à-dire ce peut être match avec la moine de totalika, non chroniqueur va moneka ndumba. Non, parce que Babylone wana Jebanda Jakala. Banda Jakala vieux ba liboso na biso basala ba lignée, basala ba mondo yo. Ezaki musala métier mo c'était pour les intellos. Dans les métiers il faut être intelligent, il faut avoir la sagesse. Donc il faut bien savoir parler devant les gens parce que ces métiers on joue le rôle, toujours un rôle, il y a moto si na marketing na IEC nanga ito amendé moko. Donc moi comme je suis là tout ça promotion tout ça marketing, moi comme je suis là je finis à l'INA en 2010. Donc je peux travailler dans Vodacom, je peux travailler dans RTL, je peux travailler place Union César dans le domaine dans le département en marketing. Parce que quand on reçoit les artistes américains, tout ça, pour promouvoir RF on fait partager ça dans le monde entier, on fait montrer aux gens qu'il y a Graciela, ça va pas bouler, c'est déjà la marketing comme on dit. Mais ce qui est là, chroniqueur, surtout il y a un cop pour que Matika Son basi poto bakabelari bala pour que Matika Son asala il y a cop pour vraiment sa poto pour que aya pour no bosser té ba expérience donc il y a pour na cop ça veut dire on a batu msusu ba critiquer puis kibondumba ngo ba msubu kibondumba na bango za inné za ya famille grand-père na bango polygame. Donc il y a botama nango eza moni ba lien ba singa matembelo moni kuna elandaka bato musuti na certain âge soko comprendre prière te nzimonka kilomboki ne loba Fabregas wele donc obungi non yango moni ba famille lelo bon ataka famille te ataka fille moko yo so linka mo mo nzele biseka na chroniqueur na linga bato ba ebana te ba kon 14 ans mo kenda ka bozala ba
Bon, kozala ndumba eza pe métier quelque part. Il y a métier. Ouais, Ba bien nango zani. Ba bien nango pa ba bien ndumba. Succès. Wana osali buzz na buzoba. Ah, beza buzoba za. Osali buzz na buzoba. Pona beza buzoba. Ba sentiment no ka ba bien ndumba na ko moko boye. Qui ne vaut même pas ta valeur. Netinga mikolo na moni netina zo kombo. To mona ik Fredi Akimba zwaka chronifoite. Balo baba binga na ndimi na ngana za chronifoite. Ngape na moni na zo na ndumba. Nata no base na ngona. C'est que oh liko bando meka. To bando ya ko meka. Na linga na bando meka. Mais ko za ndumba za peka ko toucher partout et touche à tout et. Jamais. Il y a ndumba, il y a ndumba musaza ndumba ya esprit, ndumba musaba église. Yusko ndumba lo ya nyoka. C'est yonde lo ba ki ndumba lo bata. Ngana lo ba so zamba ndumba musaza ndumba spirituel molimo. De alinga mon église bimita yo ka côté kuna ba opambola te akei. Oh pasteur mo asegu segi mutu kuna akei. Oh nani akei kindumba molimo. Comprendre? Kindumba musoza kindumba bilamba. Ça veut dire que l'inko mona moninga la telo te grâce la take loko bimilo bio défi. Ko défi. Nan ko to lati yango te na programme moni si. Au publier yango pe photo pe na statut. Na Facebook. Na Facebook. OK na ngotina ba WhatsApp, Facebook, ya yote zo don de la ngolobi ezongi. Omoni su okuna bimi. Eza kindumba. Kindumba pe ya bato mususu za amoni grâce la leka atikate. Alingi. Amoni Dimitri aleka. Atikate andimi mena ndenge toyebeli siko na ndenga histoire na ndenga biso batamora mo na ndenga biso ba humain tobika nduma mbala rakate ndumba ka mo ondimi no bingo ndumba ya mbali ya mobile ilikuwa za katenga komi je sais plus non te alors pourquoi ba valeur wana et qu'on a peut-être image moko et soko matizalaka du jour au jour année buzo baka kezo bakisama. Mais c'est parce que les gens aiment de bêtises. Les gens aiment de bêtises. Quand on a la bêtise, il fait ça bien. Si il veut faire quelque chose de bien, et que sa leçon, éducation, et que Mbalobani en français, et que édifier Batou, normalement, lui n'a pas le temps de le faire parce qu'il ne comprend rien. Si c'est pour ingérer de tout ça là, de tout, il est présent. Moi, comme je parle ici, moi je mélange, je combine tout ce que je so na bina sala eloko eza tout dona lelisa moto na bimise mai na miso na bimso mai na miso so na lina sala émission ata bat bayambaki okoka olobelo mo te ezali na kati motema nga na lobison parce que j'ai de méthode j'ai étudié ba koni pa pe ba son kendaka ka bato balingaka ba buzz pe ndenge moka buzoba balingi mafinga mais comment le un peu les années passées au monde à Nazaki moto azaki trop critiqué na Benjir c'était moi parce que peut-être na bimisaki o wana o kuna baki akabwani mutaliboso batalisa minduki ya kangai ya kangai o ko faire ba vraiment na bitek belo nini ba kangai kwa tumakambo na sekbo bengai na vraiment yango na mona pe ko na tika makambo kwa vraiment na bitek ba donc makambo ko mara bongo o matimu ta sala ki matimu ta bimisa bo moi même aussi je me condamne quelquefois quelque part si Nazaraki na dit quoi si j'avais le sens vraiment teya ko aider mais le lopeni neza bo était internet donc ngapenga moko na ye na bato mususu il fallait pas babili lala ropola so tchon place malala malamu ta dona bimisi bana mususu bazaka déjà bateti babombande yazo ya kozwa ku nazo lakisa ye nazo pesa mo metanga bimi bo aloli yazo ku nga na pesa ki azoki ndumba na bango famille ya chena mutu les familles là-bas. La famille là-bas, on a tenu un tout. Et parce que bateau a une conception disant que les gens qui pratiquent journalistes, nous sommes aussi pareils, mais on va diffuser la information. Comment on a le quoi, on est basala d'études supérieures, on est bamaïle par rapport à chroniquer, on a rassembler que chroniquer le roi à ta bagage et à mon tout exact. Mais tu sais différence entre journaliste et animateur culturel, tout chroniqueur, tout animateur culturel.
bango baza bato ba rédaction. Tu vois, bango bato ba rédaction, le papier. Et puis, biso na bango bato basala boulot makasi, c'est nous. Et puis ça la boulot makasi. Biso sala boulot makasi. Dans sens ni, ye journaliste Avanda, ce qui n'est na bango babenga nani? Chef à rédaction. Chef à rédaction Avanda na e. Atinema bana ya mike ba récolter ba information ou aye nango lui il fait que son papier là ba benga on ni papier on comme on équipe ya sali papier na on a papa aye ka batele caméra ka wana ba na ba élément asali conducteur na pa batele ba élément première chose grâce il a été tué et regardez les images ici mais nous on moni biso de to réflexionner à la moko. Quand tu fais au moins deux salles d'émission, au préparer qui peut-être tu avais au moins 10 questions. Mais dans le toujours que le monde qui était émission comme on a dit, tu es en train de travailler avec mes questions que tu prends de sous-questions. Et puis ozo ko improviser le suyo mo donner au vandi bonenga no répondre tant tu es en train de penser. Au reformuler encore de questions. Non naina prof na biso Gilles Mola sondé biso. Il faut zarana moi un bout na moi bouquet moi il y a un biscuit. Ça veut dire on court dans on s'est ressourcé par là né l'okonom que ce monde qui a côté de GC to boki. Non on travaille. Biso tout ça ramakambu oyo donc on réflexionner donc au pesa sujet il faut décortiquer ba sujet la faut battre ba benga on a ba appel direct donc biso na bon sam salande morote et puis trop bangonde ba na kindumba. Oh. Tokabolat. Mais bon, il paraît que les gens vont être plus sérieux. Si abandumba ndekuna ba makasi ku koleka. Ils ont mort. C'est grave, je vais bloquer en attendant. Moi je fais la télé. Na obetelo TV, na obetelo internet. Donc on a la chance moi je fais 5 ans à TV à Awa, mais plutôt na sali na 5 TV. La 5 TV na so na chelo carrière na ngai na ba internet ngande na redépasser déjà ba 25. Na bandi TV na ebité so mona ba statut na nga mo WhatsApp monde na banda TV mona déjà na oti. Na oti na demanda na za mapla ata moko ya ati. Mais wana na le kana TV. On a yeba no masumu pe no te. Tem na misu clair mona ngo masumu zatata c'est le tilo na masumu te. Na so lingande na koma muta masumu. Pour lobina na lobina zo koma ndomba na koma muta masumu. Tu comprends? Donc moi je travaille na zui opportunité ya koyamba ba musicien nyonso ba relation nyonso na sala na Kinshasa na TV. Donc internet na force na te. Internet est-ce que autant na yambi moto bo et puis si succès on a ba betele li solo que moto mo asali lo mo ba yamba mo tentele boy makambo za randini comme le gabo bo benga de mo m'appeler na vandi boa ka bo sa bengi exemple kofia bengi na yamba tout le monde ngande na bo na yamba ba roga na yamba balita na yambi tout yango moni na émission to sa kilo to fona msaki na mona ka moto ya azo scotché do azo kangamana nga vraiment azati. Parce que quand il y a Mbappé Moutou, et ça problème mais quelles sont les questions que tu as posées? Émission ni yo sali bazo émission bazo onate moke batbabi émission ya ba bouffon émission batamaele. Ngana zarata muta yambinga inde na loba no momo na commentaire par muto alingane ngate déjà depuis kala. Nda ofinga ngameba o ba commentaire na ba matika songo toi vraiment tu sais bien parler. Mais nous allons remarquer que ma banidité les a exposé, c'est plus le chroniqueur qui est le journaliste. Ou va diffuser ma formation, si je peux dire. Banidité, plus il a exposé, tout, vidéo, non, il y a plus, il y a chroniqueur. Chroniqueur, les gens qui font de l'animation culturelle par rapport à la journaliste. On est des stars. Bah journaliste est peu bima, tout le monde était. Mais la majorité vraiment en tête. So les lots qu'on est ici jour le bio na loba non les lots. Na expliquer que on monte sur les lots, bande on a besoin pour tout on a makila moro excusez ngai. Nga matika son on a vanda bo un jour ka bo j'étais le premier ba publier. Le premier monte ba publier pour ma publication bandanga. C'est parce que tu l'as. Ouais, na la charaba plan.
Mais tant que lâcher ba plein pas moto, eza nangonga na toza na bolingo. Toza na bolingo o isengi amour sincère, amour exact que quand tu me demandes quelque chose, je veux pas réfléchir 1000 fois. Quand tu demandes quelque chose par amour automatiquement na salion. Papa imbaloba na banzembo ba yemba na wake up na kofiolo midabi bolingo ya ramuki e tokantira bolingo ya ramuki. Mais soki telemi nzoka ndele ka biso na mulai. Debi so bulaka toleki na mulai. Bolingo zele omoza fort. Nzamba vivara to vivara na bolingo nzambe. To vivara na mawanzambe te men na bolingo nzambe. Parce que eloko liboso et comment manabi linga moninga lokolo omilingaka. Je pense pas que ndozano bimena ndako skoli to milatika bon. Je pense pas que bilambo la tisa salite. Rien. Donc il faut au mise à charge propreté na yo. Vous avez que nazo qui déplace une tête. Ba romona nga yemsu jomo pa kochanga pelito. Yemsu mobile ya vina oyo wana a ko cholito jour wana. Est-ce que ça za ki bien pi? Tout va qui salite. OK. Donc na makamnya show to kindarango na kimia on a parlé de trucs de Gladys, de tout et tout. Bande on a biso poto so landi bien. Ba mabe belele kana ba Facebook na bani ba vidéo za rabino. Ezaka bino bato on a qui basi bazarate pardon ezaka bino te tolobini na lo bana sens ni ebi ke yo koza na photo ya Jomo Bambali ya poto exemple te zela na sisa exemple oza na Jomo Mobali ya poto ya bongo ya mutakala bongo mais je pense pas que yo na kino za courage à publier ngata bokabana biso publier ngote na lo bana sens. Et puis si on a zongeli intimité à deux personnes, c'est tout à fait normal de ça ba délire na bino. Ça pour ça là délire ça arrive c'est pour ça à deux. Pas 3 4 comme 5 6 7 8. Quand on se sépare, c'est tout kabani. Babi après l'amour, c'est l'amitié. Et pourquoi pas batumso après l'amour, c'est la haine. Ça y est bokabona ndinga mabe. Ti atap to kabona ndinga mabe. Mais ça dépend batumso ba boya na bango comme après l'amour c'est l'amitié parce que par exemple pour un conjoint actuel na ye a ko sepela relation wana te amitié. Mais ce qui to ko sepela na amitié wana te on basala ndeni to kati ba relation ya komonana so yo le kanzelo nga na le kakuna nga metoza binemite. Tozo ki mande po to yebani ba point faible na biso le jour que to okuta na bonabi que na blessé o wana yo pour blesser o wana so po to blesser bato wana te kinga sina kindaki na lingi yo pour que lingi nga na zwinzela na nga yo zwinzela na nga mengolo bateke toza binemi te bandeko na biso poto boti ko publier bandeko na bino ba respecter bandeko bo respecter dignité ya mutu ata no moni lelo Gladys bo publier ba Frank Stemai ba biso ba Papimboma ba nani Blaise Wanga intérêt na mino zarani. OK, le contraire dans tout cela quand vous publiez bozo m'entendez ba joueur pour tout réseau tonda pour tribune d'honneur de mutumo afanda na neti émission mo elekaki wana esenga matika songa na bato mo tala na kosote yana bato bavandaka ata bofinga matika songa mais ya lingai mais azela kaka ndeki matika songa ngo azaka na mwa si mo boye mais pas blessé mninga ne moi cité azela kaka mukonga na kabwana à récupérer. Donc, au moment où la bolingo c'est que je sais chez moi, ma mère est morte. Maman Koufa a 6e primaire, ma petite soeur a 2 ans. Moi, dans mon cœur, c'est que je sais où on a yebi, où on a lingara. Moi, j'aime l'amour. L'amour, il y a eu beaucoup de temps. Oui. Il y a savouré un moment. Il y a savouré un bon moment. Talangai na kokate na vandi mo savandi kuna nga vandi bo wa na téléphone ate na kokaya makamwana te nga na kokate to vandi kiti bo nga na mwasi bo te il faut pousser na pembe pour le bon est toujours en mouvement na balabala je peux te manger le bec ça me regarde tout est mis na rebo na bandoli ombanga ça me regarde donc naza homme type mo bo naza trop tendre mais je me fâche aussi facilement. So na fâche facilement de ni soki opesangelo na lingite. Là je me fâche. Yo ma collé serré cimenté. Et puis na yo ki la moi si. De naza ba ja ba garçon mon boy, so mo sa loba.
une fois na boya, deux fois na boya, troisième na boya raté na boya mba monter na boya na ba blague parce que moi j'aime beaucoup blaguer avec des fois. Nga linga blague trop. Naza trop comique. De son avant de singelo mo na beto karaté na boy. Na boy yo ta mo bando zonga so boya solo nga bando bonde no mo se kananga. Parce que message ni ko disque ba mso mo na maman na pour abengi. So message ni ko te non pesa na te ka disque te na loba. So message ni siko na ngai ubanduza mtakanda te nga linga kuta ta mo sa sikate. Nga so mo so siliki nga mo na eso be na ona sai sai na. Nga mo no se kisao. Nga mona sexe donc au vanda moi na kanda mo camarade na bimi mani liboso na obi. C'est sango sekato sekate. Ah oui, là c'est Matika Son. On va essayer un peu de parler toi qui va avoir rumeur sur de Londres à Bali les sous à Bali notre femme bah dozo critiquer toujours le baloba un peu et tant que yo pe muto tozora ba information na source. Ngai na yoka ki on peut dès que de Londres à Bali de Londres à Vietja ba pesa conseil na mokolo te mokolo nda pesa conseil na mais moi mki pa beta ambunda te abeta ambunda po bakolo kande balakisa balakisa yo bolingo ouais mais bon disons la biso ba bantu to pesi mokolo conseil mono ndoki maseki yo ndoki choma mke te devenir on ça dépend ma réflexion ils a ba sentiment lui premièrement il est musulman dans les musulmans bana babani polygamie bazana bajara ba bloro wana donc nalandaki mission mon kaluja zo wanga nango mais yebi aza comme ça Patrick Ngambe wanga na kali solo wana ke José de Londres mawana eti mais les autres suki donc ceux qui de Londres Bali aza mukolo ata Bali un million de fois yemo yebi ozo sala donc botikara kokota zela botikara kokota ko dénigrer que mutabali te déjà tant yo oleki na TV Kaluji to Patrick Ngambe oleki na TV bandolo ba vina biso bala te balingana na mutango te exemple facile hein? Grâce à là je sors avec toi peut-être na kuzu mais pesi solo tant pesi solo bat ba mo leka ba mission ka ba petit na nga olambela badi ba oleka na ba TV ba oboya kenga to ma antata yo pesi modo de tenga na pesi modo te salonde. Et ça bien parce que biso on a renseigné sur TV que non et les canons bon mais zelo mo te fallait bima siko tant to moni bimi ce bato batuninga na mana grâce là je dois accepter parce que na kosa mutu na kosa yo na kosa Dimitri mais eloko moko to bossa na race eza vraiment grave c'est notre conscience bakosa conscience grâce là je peux te mentir comme je veux de balancer mon mobile soit bien bando kosa mobile ro bando kosa na ba jeep asake lo mon babike mer jeep mo ebimaki yo kanta ba sombelo na bolingo nzoka ndepa la peso kaka kosa tango zongo tuna ito sala ebongo poani abimaki so zonga chaîne to eza bien oyebi déjà ka sa gafaki et ça gafaki aluka a se racheter de yo kanta biloko zoko mebele mais ya zo bon on eza ba façon ne aza ko se racheter à bonde là. Donc les hommes sont toujours comme ça, mais ceux qui eza bon le baki botika ko wangana moi au babali. En tout cas sincèrement, azarana Charlie Malula, baka ya on a lobby, bazarana Charlie Malula bakabwani, bazali soute. Ceux qui na poto azana na relation moko, ezana on a ninte mais na kinso asali relation na la fille à théâtre. Wana vina mso didi masuki utako bala pe makabwani na moi sina ce qui est à solo qui a Bali a accepté Andy ma charge naï aza Jastar vieux bastar et bomba na soute comme à tout ça qui on a cousu et bimalanga malgré réputation avec comme dit mon quand même des belles de maigre ouais oh bari même soupe bimi toi qui sur l'artiste c'est le Scram il est pas Bali azuma si nous soit Bali les sous qu'on n'a pas été soit Bali c'est le balatin Scram oh vi que ba mege trahir nangana benge kasi ko la chema meli boko anga ba mega na ngesili avant ya on linga bote on linga rozala na oh ba ime ay sorkile ba photo musoto mwene ba moni zela na to sola nejo nini c'est le Bali c'est le so balinga fona za jami chili pona rozala net ba photo na Facebook na ba Instagram c'est là zotambola ndetro
c'est là tambola trop azo beta na ba fête ya ba mariage ba nini moni ya to cela né le 11 le 11 février à 17h l'autre le 15e le 13 le 13 février moni c'est donc même ça ce que ça qui a ngai na les grâce là na salo vraiment bonne surprise ya oyoka ye quoi ya oyoka ye moko poser question à répondre yo ye moko en direct ba photo et tout ba publication c'est le rana mosinaï au batutu ba so ye binzemba côté mon frère à sala moi ja fait abora libanga moi bien de moi na de moi na tanga ko mosinaï ça te quoi mais non tango te azala kala mosana moko kabeya yoko bomanga vae nakufa natikela yo moki natenka komoninda mboka komona mboka donc kabeya yoko bomanga va mais tout ma publication c'est le na moi si moi ça pas la compte mais comment là très bon té en public à la tête ba couper boy té ba couper té tout monde ma c'est le à part c'est le à Bali té c'est le na Bali té ça Bali ya Sangai et puis c'est le so Bali ngana tête beba non makasi mais ça bien. Ah oui, là c'était Mati Kasson Mati. Moi conseil. La chroniqueur au bazo baby ça réputation. Il y a au bail que ça là vraiment mon sale bail que moi bosser pour de vrai. Ba chroniqueur au baby ça. Ba chroniqueur au baby ça. Moi je vous encourage à baby ça. Bossa là non ba délire bossa non maramana moni au moins na classe. Suka na ngoza rani. Le DJE biso tembe na fois suka na ngoza ra fin de l'année. Tant directeur à témoin to maître à télémé to préfet to na télémé. Gasé la kingandi. La deuxième de la classe. Famille bêtement beau. La première parce que au cas où l'échec de la classe. Donc oui na maramana tout ça la raya de meilleur et de faux. Donc il y a le haut et le bas. Le bas on a faux bazala pour le meilleur ezala. Donc nandenge il y a vinza basala maramana so deux choses. Tu dis tu en as pas vrai, tu en as pas faux. Tu en as synonyme, donc tu as synonyme papa, maman. Tu en as dans mon tu vois dans elo ne se genda de donc bango faux bazala kapo ba pesa biso force. Il y a au travail. Ce bon bazate biso petozate. Ba continuer ma bé mais ba fingande bien. Ba finga ma bete surtout nga mikolo na bisamino 2019 au finga na ina bakanda o beta bato trop mais trop finga na cheli au téléphone de yo cha téléphone bo o bando finga pe na cheli et finga na yeba bato nyos na ko finga yo vraiment na koma la duchesse na koma la duchesse na koma tantine Linda na koma tantinada. Alors on va pratiquer au bazo ça la paix honneur dans ma chroniqueur. Mais là au bazo ça l'honneur baza la bienvenue chez moi. Na c'est là là-bas. Moi je veux moni net ba Raphaël, bozu ba Bisso, bozu ba Raphaël, bozu ba Vincent Cherise, bozu ba Franck Stemay, bozu ba Alain Dele, bozu moi ba 10 toko comme atama ba 10 ba mission na robo ça na ba combo. Tovandi boye mosale mission na moto senti que moto a ezo pesa moto ezo dans réflexion na sagesse na intelligence à moto ezaja ezaka teso cheka omoni ba voyage et le kaki vite mtalo ba bon te na ebite ta kombo na ebite Falib azabanda ko ebele ba voyage balbaka voyage pas voyage wana. Mais mon tournoi on a des nouveaux bien à ce qu'il y a national. Net y fait un recyclage. Pas tu es fille recyclage. Julie JS Malele. Recyclage. Non, moi je préfère la tête bien faite. La préfère à mon tour. Ah oui, là c'était Mati Kasongo. Malgré au début, il y a une polémique, mais il y a une souka linga kota moins polémique. Kota moins polémique. Déjà nous avons un temps ça dans la guerre. La Karim Mokondi kuto moi na mona bota finga ngana ba façon nyos. Même qu'on a bimsé la kaka eloko moko mba mo akanga honorable ba suite. Et puis na bomba ils a prise.
donc ndi batana na mona mutoko ako se différencier na ngate mutoko beta na ngai ya loba tutemi baza tipo bango tu bakabana na ngai de so babi maso ndi tuzabo Félix, notre président Félix Tshisekedi wa Chilombo wa Mbombo wa nyonso wana toka bia babingisa journaliste ya internet. Je pense que babenga kanga baloba te kokwaza mutabanda yango bobenga ye ayebo ndisiko mutu na ngana na saka bianga mo bikina papier na bandi na ngwende bana mona batu musuba pele ndenge kote o mutu na yoto banda ko sona poto yeba kite lobby mais lelo na moni ke yo vai na ngonde raisonner ngai wana ngape na bina ko benga yo. Ah oui, là c'était Matika Songo, nous sommes déjà à la fin pour ça rotique, alors koloba, mais on me fait déjà signe à la régie que le temps déjà. On comprend que na mutaboli wa. Ebeta ko li solomo a o sekate metando sekate. D'apona attention na mo sina ngata siliki ngamona sexa. Ah oui, là c'est Matika Songo en personne. Donc nous sommes déjà à la fin pour ça koloba ko continuer, mais je sais que Bolinga Mati Ming Bolinga les soleil continue. Nous allons encore revenir. Tozo apena réponse il y a c'est le scram to poser en direct. Il va essayer un peu à répondre par rapport à propos bah sujet mais tellement trop na komonae. Mat merci encore pour Nathan. Nous sommes déjà arrivés à la fin de la dédicace na ba fan. Ouais, na pesi na bato pesa mbotiti na pesi bino tunia sombote. Ba balinga ngana ba balinga ngati 2018 na baki 2019 na baki libanga zati. Donc si ça genre là la pour na libanga. Ndimita la na koboka. Il va même mourir Dimitri hein. Na boka te. Ouais même mourir Dimitri hein. Dimitri absinga bi miss na bando boka batu na reconnaissance o basalela ngai mondelingi mesana reconnaissance fesilaka. Ilo ne silaka. Moi côté aussi. Yo na Dimitri même Dimitri absinga bi 2019. Moi côté ya 2018 ici. Oh hasard reconnaissant. Moi ba plus de 54 oh boka te. Moi, il y a 2018. Donc, il y a un rythme année 2019. Année plutôt, il y a 2018 ici. Tout ce côté, tout côté, 2019. La 2019, moi, il y a janvier. Et où tu es aussi là? Tu vas en février. Et le connaît aussi là. Na reconnaissant, te reconnaissant, tikali na ne on a benda qui on a profité qui on a moins des ans mon gros boy. Yo le quoi na profité au mois des ans mon comité tite nga moto na sala kayaza la osa ko benga te nga misa ko benga moko donc tout ko libanga ite même kende ko luka ba mission o kenda ko pesa ba 5000 ba boka kaona ba générique ngai na obwaka te soki na ko lia te ovandi bongo na yeba kape yo te yondo yeba kanga. Ah oui là c'est là c'est Matika Songo. Là nous sommes déjà arrivés à la fin. Restez branchés, abonnez-vous massivement. Mais je ne pourrais pas finir cette émission sans donner de big dédicace Bobby au 2019. Bateau va boire à ma braise à bateau va la liste. Même Morala Dimitri Bourrin. Donc faites comme PTSA 4 partenaires privés DNP. Big dédicace à toi. Big dédicace à l'homme de Versailles. C'est lui que j'appelle Prince Yahweh. Pourquoi pas à toi Ghislaine Bembe et Papi Monkoto HM Igo Moupompa. Et là je vois directement derrière la caméra Dimitri Bougan à la réalisation. Quant à moi, Miss Kagracela, je vous dis abonnez-vous massivement, restez branchés. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya president. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto mona kangoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que yekomelinga? Wapi na les amis? Deux micros à la fois. Hein? Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga kabo yeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga kabo yoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et kolo. Balobi ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Les amis TV nde makambo. Hein? Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutu na se. Parce que na fandi na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner.
ko s'abonner ça ngo ya ofele soko beti kaka les amis TV tenga ko bimisa yo na les amis ba image les amis o bwaki kaka mise yo mupanzi o mona esika moko ba commande rouge s'abonner et ça ngo ya ofele o jwi kaka musapi na yo musapi yo sela kama makambo epele wana musapi yo ko tsela lisu pena ko longola bipoti musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli o finika na rouge wana tui et ko bimisa yo ngonga soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te soko za muta missioni okoyeba ko bosa na ngonga te ekibisa ngonga moko wana on finit juste ngonga voilà c'est-à-dire ko bila yo OK c'est que okomi et na les amis wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut finir une boucle de bokonji lola. Mais ceux qui s'abonnent te Nzambe, nous single yo. Attends quand le lola. 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto shuka tumbene de boko. Oyoka nenge shwaka. Shuka tumba yo na kati. Nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po o s'abonner qui te la carte des amis TV. Nulle part ailleurs ici. Les amis TV, I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.